otika na ngata Christian mama wapi mama tika dégage kambo yo Christian mama wapi mama ngai nazoki sous vêtement na yo na mema yango pa kisi ya ngai sous vêtement na nga o nga na lata po yo bimba ndenge yo za mutu bola mono Christian bolumwe binisi yo libelo emelisi yo Christian limbisa ngai mama taka nga wana nde yo zwi ngai okitisi nga pende lamba taka lesongo wana oyo kende ba travailler okitisi nga ngo lokolo somoni abo okobonga te na longola zema to na bota mama na kosenga na yo kimia ezala Christian oyo saninga yango oyo doko explique mokili ndini atesika na kena kosambela na koyebisa bato nini malgré likambo esalemi eza likambo oyo tokoki koencourage te esengeli tokondane yango na dernière énergie soki mwana atie moto na ndako eske tokozwa ye tobwaki ye na kati ya moto aziki elongo parce que aza kaka makila bilenge na biso ya lelo bazokola na bilulela ya motu ya ezali tomitika nano na kati ya présence ya Nzambe Nzambe ye moko moto ayebi lolenge akojustifie makambo oyo pe akomema kimia na kati ya makambo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir le 23 décembre sur le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement et kozala soki boye na famille et kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko et kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po Nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota boza na décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na Nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki a babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladie oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te ndenge akokisi 23 ans eyo tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi Nzambe ya Ozana. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance et pas ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi Nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai
Kozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier. Moto na moto akoya na air na ye et Kozala en privé. Bobenga, bopesa ba kombo akoma tia bido na liste ya délivrance. Nazozela bido na kombo na Yesu. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous allez belé, beaucoup l'andabus un peu partout dans le monde. On a tombé le vraiment, beaucoup la canyoso. Bisika bizo mibino balo sac, on a bino beaucoup la canyoso. Oyo bazali bisika nyonso na ma province nyonso to bisika ezo mibino balo sac, on a bino yango wana nzambalo la apambola bino. Nzambalo la apambola bandeko nyonso bakotala biso na kati ya etando ike na biso to bakaite émission de kokokani na yo na ngai na biso nyonso esenge na biso to s'abonner, to aimer, to liker, to partager, to kozala vraiment des sites. Merci na bandeko nyonso to bazali wana mingi pona ko sungaka biso ete kopesa biso ba conseil na lolenge nyonso nzambe azongisela ya bino ya ebele. Émission ya biso ezali Bravo Jésus, émission ezali moko édition eza ko édifier o ezo kolakisa biso nzela o ezo lakisa biso bisikani esenge to tali kolo soki pe nanu to tubeli te to yanoli mabe na biso te to masumu na biso te esenge na biso ete to lukaba sala nzambe oyo bazali zinga ya ndako na biso ou bien oluki mosala nzambe oyo ozali vraiment osolaka ne malamu olobi orenonce okonfese ndeko tinani ete okowumela na makambo ekotungisaka yo wana sekele wana obombi yango uto olobi ngai likambo na kokendaka nango ti na lilita ezali vraiment malamu te esengeli na yo se libere obimisa maibanso oyo ezali na kati na yo ete obwaka yango vraiment olanda nzela oyo ezali ya Kristo ezali ya solo pe bomoi ekozala malamu mingi wana napesi vraiment losako na ngai ekei vraiment na papa Elise na nduku pourquoi pas losako na ngai ekomi vraiment na papa mosolo ete losako na ngai ekei na mami mosolo losako ekatisi vraiment bikeke bisika banzela ebele ekomi na bandeko nyonso balandaka biso losako bisika ezwami bino na posa ya bokulaka moko azongisela ngai ekozala malamu mingi. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bakozalaka na groupe na biso ya soutien Bravo Jésus nzambalo la pambola bino vraiment ya ebele okomi na membre te obengi tokokotisa yo na kati ya groupe tozali toujours kosenga demande de soutien ya bandeko oyo nzambalo bela ete ngai na mosolo na ngai na tia yango na misala na nzambe ba partenaire toza na posa na bino ba partenaire oyo bakolinga ete par mois balobi biso to banda kofutela borphelin ndako obengi tokoadere yo na kati ya groupe ya ba partenaire pona opération loyer. Voilà, merci beaucoup chez biso wenze ezali disponible na bandako na biso papo kotala ngai ekuke ya mama kuno babengaka cuisine esili provision esili bonne année yango yo ba surprise na mabota chez biso wenze ezali disponible pour na bandako na biso commander c'est rapide bokozala vraiment décidé. Que Dieu vous bénisse. Yaya, bonjour. Bonjour maman. Comment on Comment on Christian? Papa Christian. Comment on Christian? Frère Christian, papa Christian. Oui. Ça dépend de l'onga. Ça dépend de moi où il Ok. Oui, ndeko Christian. Obala? Non, on a balaté. On a célibataire. Un célibataire. Oui. Ça l'a mis la vie. Bon, on a artiste et musicien. Aux artistes et musiciens. Okay. On doit les man. Oui. Donc, au sein de la carrière solo, tous en la quatre orchestre. Bon, on a la quatre orchestre. Ça dans l'orchestre. Oui. Musique nous ça. Musique profane. Profane. Ok. Arrête écoute ya côté na biso ça il ngata moi loyembo moko mais unanga moyen na côté ça. Mais ils a métier na yo. Donc on prier quand même. Una bosambela. Oui, ça pour imiter. OK.
To prier kasi. Merci. Seigneur Jésus, to pesi lokumu pe kembo epai na yo, to pambo le moment o na sena loboko na yo. Mawa na yo pe ngolu na oliko na vi na biso na chaîne na biso pe na moko na esika oyo. Ngolu pe mano na bande kono so to bazotala biso. Seigneur, c'est toi qui sonde le cœur et le rayon de ba problème ba situation ba pas signon so ba difficulté bande ko ba koleka nango to sengi ngolu pe mano na banda kwa moko na moko. Ngolu pe mano na mboka Congo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Oui. Déco Christian. Merci maman. Na ye awa pana bino pour dévoiler secret to pe ko bimisa o ezakati ngai pamba te problème on aza nango ka ezolekela ngai même tout ezosisanga mayele mwana na ye pana bino po nameka ko expliquer bino natalisa bino ntango mosusu oza na makoki ya kosunga ngai na baconseil mpe na mabondeli na ye pai na bino. Problème na ngai ezali mama tobotama mibale na libota ngai na petite sœur na ngai. Alors toza orphelin de père tokufela papa totikala kaka na mama na biso tovivaka na mama na biso bandeko papa na biso babenga na biso na lopango papa tika en tout cas tokoma kaka kovivre kaka boye kaka. Alors ngai etake musicien ndenge nayembaka na nga kitoko baninga na ngai nazalaka na bango nde bakende kotika nga na orchestre ya monene kaka ya mboka oyo nakotanga komba leader te. Alors nakendaki na orchestre wana na bandaki ba travail na ngai nakomaki koyemba na orchestre wana. Bon tozwaki projet ya voyage na mouvement to voyageaki en tout cas makambo ekendaki nango kimia mais ya passe oyo ememinga awa eza nini eza ke ntango leader apropose biso chaque musicien moko na moko atia nzembo na kati ya groupe. Alors ngai mpe nazalaki na nzembo na ngai oyo esengaki natia na kati ya groupe. Leader abengaki ngai na kati ya ndako na ye apropose ngai yoka nzembo na ngai nayembaki nakomi nyonso ayokaki mpe asepelaki nango asinteresaki nango vraiment makasi. Leader ayebisa ngai avant nzembo na yo ebima na kati ya groupe fo bima na mama oyo abota yo. Nasalelaki yango nabimaki na mama oyo abota yango na pasi wana obimela mama bino ezali ndeni bana ndeni esalamaki na sous-vêtement mama na biso nakendaki nazwaki yango guide na biso spirituel atravaillaki yango na sens ke ntango mama alati yango apedre mbamo connaissance nyonso apedre connaissance nyonso akoti na mozindo. Donc so naosala makambo wana na butu mama azomiyeba lisusu te. Nasalaki yango pendant 3 jours. Nasalaki yango pendant 3 jours. Ayebisa ngai na 3 jours wana nasalaki yango lundi. Na semaine moko kaka nasala yango susu mercredi. Nasala yango susu samedi. La même semaine. Connaissance au moment où on perd des élèves, genre le quoi mutaza envoûté, aza inconscient na mambazo sala. Oui. Le quoi mutaza envoûté azomiye baso suta longwe na kibomoto. Conscience na ezaki su ya kibomoto te. Ozala herbe pratique yango bande ko sala ma. Tant basenga ki osili piango. Yo mo ozala présent to yo pesa ikaka. Non, na pesa ki kaka
baki ba travailler yango ali ba pesinga ba esinga yi tia kaka sika ba silipe mama ezalaka soki alati akozala travailler donc mpe basala yo yebi te basalanga na yebi te namona kaka no mama alata yango na butu alali naki nasali mambo na ngai ndenge toyokanaki na baguide na biso nde batindaki ngai nasali yango mpe normal correct mama mpe ayibaki mpe eloko te tikino na lelo mpe eloko nini epousse yo vraiment oya mpe oloba makambo eloko epousse ngai na awa puiske babénéfice oyo nyonso esengaki nazwa na nsima makambo nasali nazwi yango te na bénéfice ata na eloko moko te natie nzembo te na mikoteli studio te ate eloko moko te nasali nyonso wana na pamba dalineya mona ye awa bosunga ngai na minute orchestre eza na minute orchestre na voyage bavoyageaki baza na voyage yo oke te akende te tikalaki batikali oyebiso mpe te rezo tikali bayebisinga mpe rezo moko te eloko moko te bayebisi ngai te miso oza manaka te mama manaka te koma oyo nyonso esengeli nasala na spiritualité mpo makambo nange ezala ouvert na mama miziki nasalaki soki condition mosusu ezalaki fele banga bayebisanga na condition suka bapesa nga oyo esengaki kaka nasala mpo makambo na ngai nyonso esimba yango wana mpe nasalaki siko mama koma faut-il arrive boye kasi manaka te c'est-à-dire ezala bato bazala na babiloko ya nzoto baora ya nzoto etravaillera ti moto mosusu mpe abengama te na famille akota banzela wana oyo okotaki biloko wana nyonso to ekontaka ya te so baninga basali yango oyo osali yango ndenge erépondre ndenge baninga erépondre ndenge erépondre te nga nazokoencourage makambo wana te aux yeux de Dieu makambo osali eza mabe mama boluka basala nzambe basambela mpo na ngai mama basambela mpo na ngai oui biso tosunga yo basala nzambe basambelaka mpo na yo c'est ça en fait bosunga nga basala nzambe basambela mpo na ngai bobenga mpe mama na ngai aya nasenga bolimbisi naseskize mpo na ndako kuna soki na meki koyeba makambo na ndako mama koboma ngai ya kotubanga ta mbela kosalanga ta mabe nakosa kobengela ngai aya pardon Dego Christian est-ce que oyebi ke makambo osali eza bien te oui bien ok d'accord merci beaucoup je pense que tozwa pause et puis tozwa pause totala maman so asa komi awa comme ça tokotisa ye oloba makambo oza yango mposa oloba mpo na mama ya bino d'accord merci maman ok merci beaucoup on va prendre une pause et puis on se retrouve après merci. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo mpona baorphelin na yango orphelina Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na evre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti okola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 elobi religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza kokonsiste kozwa soin ya baorphelin ainsi ke baveuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa yo.
Voilà, Jéricho spécial. Jéricho spécial, les hommes, nous m'avons pour enseignement, il y a prière, il m'a offert présence en Zambé et ça m'a cassé pour la famille. Il y a notre invité au Yaka du 24 novembre, dimanche, jusqu'au 22 décembre, dimanche également. Premier dimanche, on a 24 novembre, et ça, à 15h, de Tobani. Et le reste à jour, dans la semaine, ça, 17h à 19h30. Dimanche à 4h, ils ont 8h30 jusqu'à 12h30. Mais dimanche à Souka le 22 décembre, et vous allez clôture à 15h. Thème na biso ça en ces temps de la fin. Soyez puissants en parole et en œuvre. Yaka bineme na libota mobimba. Na Beni Baboro, numéro 6 bis, na Yolo 6, na commune Kala. Et si ka kobombate. Bien-aimé Yaka, Nzambe na biso Jésus-Christ, a kosala la yo pelibota na mobimba. Boya ebele. Ale biso de bébé sakana kana ba de monte Zambalo la papa sakana kana ba de monte Ale biso de bébé sakana kana ba de monte E biso wasala bika. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Orphelinat, Bravo Jésus, situé dans la commune de Matete, quartier Viaza, avenue Viaza numéro 27A. Nous sommes là. Si kabana na biso bazali, tous un besoin na bino, les sungi na bino, badon, bakado, et surtout tous un monde de sombre. Moi kolata, moi bilei, moi bloc à la fête pour na ba na biso ko za vraiment malamu mingi. Bana biso pe bala taper bilamba sika et que ça la bien. Ça va ozanga te ko pambola bino, wala bobengi sur la piste 243 81 0 0 27 303. Voilà. On est allé vraiment où esengeli était bobenga proketo sonaba na biso, il y a des numéros où ezali wana affiché la barre de cran bobengi au cas où besoin monter, vous pouvez m'appeler dans mon numéro. C'est ça. Merci beaucoup Nzambalola apambola bino nanyo soboko sala, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Yaya Christian. Oui, maman. Vous allez bien? Maintenant ça va? Ça va. Au prière, ouais. Là-bas, un groupe de prière, kaka. Là-bas, groupe de prière, kaka. Ok. Même Mambosali, les amabe, hein? Mambosali, vraiment, ils ont bien été. Peu n'importe la proposition, soit qu'on sengayo, mais il fallait réfléchir à ta 3-4 fois. Aller coucher avec ta propre sœur. Et ta maman, tu as dit, avec ta maman, Nzamba olinga ngote. Ils ont ma belle abomination na miso Nzambe. Vous avez la malédiction, mon co, ils ont vraiment balandelo na ba prière. Beaucoup de la maman, il y a un déco Christian à côté. Christian, prêt? Et on écoute la maman. Oh! Bonjour, madame. Bonjour, maman. Vous Christian. allez bien? Maman. Ah, Osani. Eh? Pe obengelinga nini? Problème ngo eza nini oyo ko benga nga place o? Tozala ndako te? Madame. Mama. Nazo comprendre te? Yaka. Oyo osani nango ya Christian. Eh? Yaka nanu mama ya kufanda. Christian. Yo awa. Papa nani? Christian. Pardon, ezani. Maman Mbote lisusu. Mbote mama na ngai. Comment on a? Comment on a maman Bibiche? Maman Bibiche. On retrouve place na biso facilement. Eh, kotuna tuna kaka. Kotuna tuna kaka. Ok, d'accord. Na lingo somba kimia.
Mama boye pied. Ayo sanina. Ayo lukabiso. Poza un problème mon andako. Bongo problème mon andako. Ngam tuna boti baza mibale. Yena leki na mwasi. Nazala na baumba ina kati ndako. Soki problème ezali. Lokola moboti. Akovanisa nga na ndako mama to solola. Na oboya kusola na mwana nga mobali. Oyebi eza makao mususu na kati ndako esinga musula police atelemi wana. Basala nzambe batelemi wana. Bato a quartier puis batelemi. Ba policier basala nzambe. Nde laksini. Les Christian. Sola na mama zala bref. Et la kisini. Bon. Et la kisi ke likambo ezali. Oyo za ko ignorer. Mama. OK. Namona ki soki na biso problème on ndako. Na ndenge ozalelaka. Okosala nga pe mabe. On a ki opesa ka awa. Kuba benga yo. Yo moko ya na mpe pe ko loba na biso baba. Mama oyebi ngai Christian mwana yo abanzila ya ba musique. À tout temps okende ma répétition na ngai obande ko mona ngai dina ke ba répétition. Oyebi ngai na via musique. Alors yaki ko arriver na kati ya mouvement na biso guide supérieur na biso guide spirituel ou asimbi groupe ou asimbi mouvement na mametali spiritualité. Alors nga lokola ekomaki na mama na Tenzembo guide spirituel na biso epsa nga po nzembo na ngai ebeta esimba Esengeni. Esengaki fo nabima na mama na ngai. Mama wapi? Christian, kotika na ngata Christian, mama wapi? Mama wapi? Mama wapi Christian? Mama wapi? Mama tika dégage kambo yo. Christian, mama wapi? Mama nani? Mama ça si vanda. Na vanda mama. Vanda. Christian, Vanda place naza. Mama ngai loba après. Tant ba yebisaki yo. Te mama ya olongwa après boendeni. Ba yebisaki yo ni. Na sala ke nyonso batindenga na. Nyonso ngo lokola neti nini. Epsenga na bima na mama na nga babu. Mama ngo siko ngai. Et après nazo ki sous vêtement na yo na mema ki ngo pa gisi. Ya ngai. Du vêtement na nga. O nga na lata. Po yo bimba ndenge yo za mutu bola mono Christian. Yo pena tata bina kufia tikino na pasi. Nga na onyo kwa ma na teki na kokoteka te Christian. Po na boko la bino. Christian oyo donc selinga yango yo. Et après, OK. Simanango. Après ce effectivement nous a qui travailler. Guide supérieur na biso, spiritualité travailler yango. Alors à tout moment ton grata qui effectivement on comme qui neutraliser. Anda comme ko le bembe. Comment le quoi te recouvre. Ayo sakaneli no ngai. Pour profiter pour ça. Bolumbu ebimisi yo. Libelo emelisi yo Christian. 9 mois. Pasi ya bo mama. Limbisa ngai mama. Tata nga wana nde yo zwi ngai. Limbisa. Okitisi nga pende lamba. Tata lesongo wana yo kene ba travailler. Okitisi nga ngo. Yo matina tolo yo. Mukolo bota maka bazwi yo balambisi yo awo. Tuna zo affection na yo. Na linga yo lokola mwana ngai. Batu musu ba longa bazemi te Christian. Nga lokoli zemi te na boti yo na bibiso na mokili. Christian OK. Siko na zongi. Kobelo nyonso nga na uti kobela. Oyebetanga na nango siko. Oyebetanga na nango. Oyebite. OK. Pona yebisa yo. Oyo yo lonaki. Yango nde eboti mbuma. Christian nga banda papa na bino kufa. Ba tata mwasi na oba yebisinga na omona muke na bala. Na obina obala te. Na bokola bana ngai. Na pasi na bisengo. Ata libanda na ola na bana nga. Oh Jésus. Na pombi bino. Na boy ko sa kindumba baninga musuba osala. Na obina ozwa mobali te.
natia mabolongo na nga na se na bokola bana ngai Christian natikali kozwa so mobali te o soki 5 ans soki 6 ans tata mina kufa na bandi maladi bambongo na ngai ezobima nakende hôpital bo Christian ba yebisa nga zemi na sili kuna mayele yaya ngai ndenge moninga boy na zemi ma chérie na zemi ya nani ozoyoka yoki yango Yesu oyoki mwana yo memi 9 mois Christian 9 mois yes balinga kobasala nga césarienne soki bapriere te nde bapasolanga libumu mpo na yo Christian lelo oyo otienga ze mona opa bengo nani abengo papa yaya abenga yo papa yaya Christian nasali oni nofutinga Christian nasali nzambe na ngai Christian papa Christian omoni yo tandongo sali boy vina yo mobimba okobongaka te mama tiko bakela mwana na yo mama te lokolo tomoni okobonga te nalongola zema to na bota te natuni kasi yo za mwasi te oza mama te nalongola yango to na bota sikoto na obota mwana nga abenge nani mwana nga abenge nani mwana wana kobengo nani Christian kasi sikoyo te yaya mwana nga bengo nani mwana wana kobengo yaya to kobengo papa likolo ngo te mama bino se nakoyesa batamo sinoni nakoyesa bamai bandeko na nga bakoyoka likambo nakoyesike bango nini zema ngo mpona sana ngo ndeni Christian nasalisa ngo na monoko Christian yo mabelo yo Christian yo melango te Christian loba mabelo yo melango te loba mabibisi nakenda kolala na hôpital boye te 3 jours mama tika kolakela mwana kabe Tito yo kende ko luka. Christian to boza ba mike na hote ya yote. Ya biso to simba kisi te na ko yebiso te. Na isa ko te ke famille to simba kisi te. O boy ko yo kanga Christian. O landi lo yenga ba kamadi musique yango kasi. OK poto tendeni. Ndeni yo tikali pona bolumbu yango yo monaki. Ta leso nango yo memaki. O boy bi ba bende landi yo. O tika la kokenda ka te na yebiso yo. Mama ta yo mukuna zongela yo ndeko mwasi boko tilanga na musala nzambe pa ndeko mwasi sunga ngai na famille na ko expliquer bango nita bango na ngana zemi ke tata mwana ngazala wapi zima weza combien mois 2 mois Yesu na ko expliquer famille na ngana okanzaka ba maladie to ménopause ya ngolo ba pena ndo ozana na mobali na mobali te bango mobaye biso nazala na papa mo pembeni aloba bino boza ba témoin aloba ke mama ozaka na papa mo kwa yaka pardon, posunga ngai. Non expliquer mokili nini nakoyebisa bata mokili nini mwana nga moko na memina libumu mwana nga moko pasi ya 9 mois Christian oyo osali ngai loba nzambe na lola atemwe te Christian nzambe na lola nalukaka na nganga te nazwa kisi te Christian na bocho nde mama nyonso abotaka mwana na mema yo Christian na olala na samvula ndako to olala ezokota mai samvula ebeti me nazalaka na bana nga oyo futinga yango Christian oyo futinga yango ikambo te yango po ikoloba kuna na ndako oyo komema ngwawa Christian oyo saninga yango oyo ndoko explique mokili nini atesika na kena kosambela na koyebisa bato nini Christian nzambe akufi nzambe na oui maman nanga nayebi ke makambo ezosala pasi mingi pasi na motema vraiment pasa kobota naoki pasi mingi na présente au papa Thomas l'homme de Dieu na minitso eloko toyo se confie nango ya ranza papa Thomas lobini ali kambo. Merci beaucoup maman Wechi pour na maloba zemi boye akosala ndenge nini zema ngo pe ya mwana na ye
Merci beaucoup maman Rich pona maloba. Likambo ezosala tellement pasi mingi. C'est pour cela nde omoni des fois bampaka baloba ki babotaka mwana me babotaka motema te. Soki ndeko biso ya mobali ayebaka au moins pasi ya kokola orphelin na pasi lolenge mama asouffrir pona kobokola ye akoma mukolo boye. Alingaki même avant apona nzela moko boye. Alingaki azala amituni ba question ebele avant ya ko poser acte nyonso a poser. Mama na kosenga na yo kimia ezala. Malgré likambo esalemi ezali likambo o tokoki ko encourager te isengeli to condamner na dernière énergie. Mais tokolobake soki mwana ache moto na ndako eske tokozwa ye tobwaki na kati ya moto aziki elongo parce que azaka makila. Bilenge na biso ya lelo bazokola na bilulela. Lokola koti na nzela oyo alinga a se comparer na oyo. Tandis que na mabota ebele il y a des interdictions ezali na kati ya mabota oyo esengeli teke moto asimba banzela ya mulili. Ndeko eloko asali mama to encourager te olongola zemi. Ageza soni eza tellement soni makasi. Pourquoi na lobi bongo? Parce que ceux qui esalemi bongo ezaka lokola wa accompagner isusu kana marabu ya sali. Makila eza isu na maboko na yo. Olongola zemi cela fait que makila eko ya lisusu na maboko. Ya motu ya ezali tomitika na kati ya présence ya Nzambe. Nzambe ye moko mutu ayebi lolenge ako justifier makambo oyo pe akomema kimia na kati ya makambo. Parce que na minute oyo mbeba déjà ese salemi ya makasi. Soki tolobi so to bakise susu mbeba lisusu likolo tokokoma kaka lokola libota moko oyo ezali deja condamné na côté ya Nzambe na côté ya Zabolo tokoti suka na kati ya condamnation. Papa siko mwana nga kobenga ye nani mosali na ngai mosali ya Nzambe mwana ngo siko na kobima na komema na libumu na ngai akobenga ye Christian nani. Moi tant que Nzambe aza maître ya temps et ya circonstance to tikele nyonso to se décharger na ye oye mama nazo yebisa o akobuka yango. Parce que tango na ye nazoyoka question moko mama wechi atuni ye ya kotuna ye ke est-ce que osambela kabi akendaka na groupe de prière. Mais na webiso clairement que mwana na yo lolenge okolisi ye peut-être azaki double na kati ya famille na yo na kati ya libota na yo. Na ndako peut-être azaki mwana libanda peut-être akomaka mukolo to yebite. Parce que soki akolaki vraiment na vrai chemin chemin oyo ya bana oyo batosaka Nzambe bana oyo batambolaka na nzela ya bonzambe akokaki koyeba identité ya ndako wana kendaki te. Parce que ba imposaki ye na kati soki place akendaki koluka mosala. Or Yesu azotalisa biso ke aza des bons bergers. Selon makambo lenge salemi mama mwana deja sala kami mabe. Mais biso to sunga pona ko protéger famille. Mama. Nzambe wapesaka kimia, Nzambe wapesaka lumière, wapesaka bosolo na bisika lukuta evandaki avanda kati ya mutema na yo. Akotracer le chemin, to luka to sunga Nzambe te. O déjà c'est comme ndeko nanga mageza pasi to mitika ka epa ya Nzambe. Na kosuka boye na koloba na ndeko na biso boye. Ozwana mutante ya koyeba Yesu. Parce que ce que yeba ki Yesu, olingaki identifier
nzela o bazo mema o keza nzela ya molili parce que Yesu na miso omoni nzela okotaki ndenge ememi mobulu na kati ya libota siko elatisi nanu yo moko bilakeli mabe parce que liloba nzambe ezo condamner ke mwana akoki komona bolumbu ya moboti na ye te siko non seulement yo omoni bolumbu mais otiki susu na bilembo no ya bomwana na kati na yo charge ya makasi ndeko na luka Yesu na lolenge ya solo koluka Yesu na lolenge ya lisolo te Yesu azala maître azala guide ya vie na yo soki bapesaki yo condition ke esengeli bokende kuna bosimba soki bichaka soki nini bapesaki bino kuna po gagner vie yango te vie nao ekomama te ke okende na ndako wana la preuve bokendaki elongo yo otikali bamisusu bakei ole kutu ata ezala ta bien mais otika isusu par terre moyenne -0 c'est que nzela okendaki clairement ça prouve que eza nzela ya solo te eza nzela ya bomoi te ndima Yesu na kati ya motema na yo na bomoi na yo akamba o akolakisa o le vrai chemin bisika nini okoganye le vie na yo pe ezomona clairement que vie na yo ekobongaka na miziki wana te parce que la preuve yango comment c'est fait so eza esika eza promis que okobunga po lesa mama na yo na ndeko na yo mais obanisi kokota isusu libulu pe désordre na kati ya libota c'est que eza nzela ya malamu te zonga na makolo ya Yesu akolakisa o le bon chemin o esengeli ozala po destiné na yo ezala isusu meilleur moi je crois on a koikoloba yango. Merci beaucoup, papa. Tout le monde, maman, on a eu. Les choses que tout le monde peut monter. Mais tout ce qui est au long de Dieu, le plus normal. Les Christians, makambo ezeze yesu mpe ya pasi nayebi ke peut-être construction okona mokanisi bayebi moko mibale misato nayebi mama oyo banyebi marché mama tikona makambo nyonso nango banzambe ndenge mosala nzambe alobi soki réellement osambe nzambe ayebi ndenge na prépare makambo nyonso eza na kati leo christian bato yo natuna mpena bamisie mpe ebele baza na mokili basibeta miziki profane ono surtout basimba mpe kaka baza mpe na makisi te eza na bato baziyebani mpe na moko makasi babeti misiki eza naturel eza voi na ye talent na ye nzambe apesi ye don na ye nzambe apesi azoyemba. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tokomi vraiment na suka ya émission toza vraiment conseil moto opesa bango papa Thomas pour que ceux qui ozala ensemble vraiment problème oyebani tosala wana tosola ngo derrière la caméra pour kotika mama na mwani na ndako moko vraiment catastrophe esengeli na biso toyeba manière nini tokoki kosala mpona koyeba ndenge bango pour un temps. Merci beaucoup maman Kinga. Merci. Merci maman. Nabi koza makambo bela koloba mais pour ressaisir à cause ya usaina. Merci. Ça m'a pas voulu dire que c'est tout va se faire la vie sur Christ azul qui vous présente. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman apika église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi genite. Maman Zolia 3 fois.
tongo midi poko ndeko nanga elo musu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso afuti mbango nozo regrette te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine me azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya masasi emonani mpenza nga na pemi bana mama akomi na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zaofinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures akontinue kuna nga na lopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change komona komili pati misunga babe Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.